papa journaliste keba na Kabila bachaka base comme si bakabwani bakabwani te basuka distraction ba distrait bino bokota na buzoba na bango basala bango baza bacha oti le kwebo azale mona musala la azo sala comédie politique Charman zana otacho ba seno ya sali po mona kaza vrai père Charman ozolanda papa nanga mais Kabila tanga zui de soir bikere ke bolu kelanga muto babenga Charman papa ba legisa Jean-Pierre Bemba na boulevard Lumumbo na bakara Monisco et grâce à Dieu si Monisco azalaka tembelelo Bemba kufa peut-être que songa beti ba gaz OK ka songa bi mu chef na kobeta gaz te na kobeta arme te ata muta kufi te ata muta zogite mais Martin Fayulu mo ezalaki makasi etoboli ba pina mutu kanai sole Martin Fayulu bongo. Et bon, ça l'attaque quand même reconnaissant na mo balito bozaki na wana kata rassemblement. Bon peut être moi poste mo menenga zo Singapour to bimana crise oyo. Mbote na bino bandeko balandia club.com boza ebele bozola na biso de partout la minute oyo nango ngane so bolanda rabiso place nini to pesa bino information pe makanisi na biso ezotambola awa na kati ya mboka na biso Congo Kinshasa. En tout cas babiloko eza moi ebele ebele ba ebité makambo la mer mende atolo bala minute oyo alabi ke non kala mingi tazo dévoiler secret ya FCC cash to secret ya président Tshisekedi na ex président Joseph Kabila mende tellement que non azasukoyo na adversaire mususu na kata Sankuru alabi ke non eza président Félix Mutazo Kassé yango na fo bimisa ba secret nyonso libanda po ba imboka ba yeba et puis bato MSP babi ke non baza déterminé ya kofunda cour constitutionnel na ba juge na kasa ba instance internationale libanda ya mboka po te ba ko sambisa bango par rapport ya corruption ezoleka na kasa cour constitutionnel mingi na mandat ya président Félix ou ba condamné président Félix que cour constitutionnel baza ba corrompu yango la fo funda bango libanda mboka po te ba boko juger bango na oles bazali ko sala yango wana to tikali simate lelo to beke to zo pour na bino moko ya ba IDPS moko ba cadre IDPS pour ameka peu ko répondre na makambo na biso pe ba actualité o to ka mikolo ni surtout kiongo lelo pour apesa biso biyano nango soki DPS pour sona bango eza ndenge nini eza bongo ndeko Sholi boni abe Sholi boni papa journaliste na toza malamu bandeko nyonso bazali banda mboka na Kasumbalesa na territoire nanga ya Idjofa ville Kikwite balobi ke no jour ba kozwa Martin Fayulu akitifu babeta wapi wana na ville Kikwite balobi jour ba kozwa Martin Fayulu fo babeta Sholi yona Martin Fayulu bozamboka moko nazala mutabandundu mena tambola bandu mobena ba territoire nena iba te wana vraiment Dieu me voit na yebite menga so komi na Kikwite na tanga na institut de la fraternité otobenga na mukuse infra ba collègue nanga bazana série à préfet Lutobo ba collègue bazana yena bandundu ville na tanga na ITP Mosala ba collègue baza donc naza vraiment mon bandundu mais na yoki ke Martin Fayulu abimi na linga na kendepe na yeba mutabandundu abima président république mais na lugana na yeba mutabandundu ngona o Martin Fayulu est-ce que zande pour naza vraiment muta IDPS na yoki mawanga ke mutabandundu za président république na landa Martin Fayulu na tambola boye na ke osuto ya za mutabandundu te tamboli wapi bandundu Kikwite Idjofa baye websanga ke toyeka komba bandundu komba Martin Fayulu madidi na bandundu te wana vraiment naza bandundu na lobelo vrai donc azane aventurer aza mutabandundu te. Merci beaucoup sur les bonnes santé santé kitoko batabandundu biso to reconnaître zela kwa ba Adolphe Muzito voyez makambo za bien mais na pona continuer Muzito songi Muzito azaki mutabandundu vraiment solo mais mutabandundu azana makila ba miyibi Osolanda makila koteka mboka aza mutabandundu zela kola Yesu soki tolobi ke no Judas aza disciple à Yesu te bato bango na biso ba aventurer aza disciple à Yesu mais azana makila koteka Yesu Adolphe Muzito pe aza mutabandundu mais azana makila koteka bandundu pona nini po Kabila kutu to traiter Rwandais papa mais alobi ke na chapo ya Lwange batabandundu baswana batakasai mais soit disant mutabandundu ya Madidi aye ko chamir oh batakasai nangamu na bino batabandundu pe nangamu na bino atongi mur de Berlin atongi mur de Berlin yango ne boti tribalisme yango na bige Martin Fayulu keba Félix Tshisekedi ata aza bien éduqué mais ba mal éduqué pe na IDPS baza o ba telemela suro ba mal éduqué ba nani ba bino oh mais biso na Fayulu tozana éducation moko yande nini ya ba mal éduqué donc Fayulu mal éduqué mal ngape mal éduqué to sola be seul mutaza bien éduqué na Congo c'est Félix Tshisekedi. Merci beaucoup sur le ciel bien habillé hein. Merci vraiment Zama Wanzambe c'est que donne le pouvoir hein mais
er tozaki na opposition bacongolais nyonso surtout biso bato oyo toza bakasaye te mpo naza moko baprésident parlement debout totelemi wana mwa yoka bacongolais nde baloba tala bazobo na yo mpe moto abanolanda baluba wana bakunyata lokola bankayasa soki bankayasa yango bakunyata epesi veste tokoboya mpona nini problème eza te papa nanga eza eloko malamu bacola biso na idps papa nazwi biso ntina aloba na courage boye na kati ya siège ya idps mpo naza mwana ndako nayebi réalité ya idps ke tribalisme eza te papa nzambe likolo mona na idps bapesa baposte par rapport à quota ndeti yo sikoyo bosala moluba te moza moto abalulu mais siksi ozo na kati ya idps uta wapi mpo na koloba ke démocratie eza na kati ya idps alanda moto mpo aza moluba te idps alanda moto mpo moto aza sérieux parmi baprésident parlement debout je suis parmi les hommes qui sont sérieux qui sont sérieux même awa soki tobimino libanda tosala émission bacombattant nyonso batika baplace bazaki baye mpo bayebi beke un homme sérieux qui est tenté de parler deuxièmement papa komona ke en dehors nga naza problème na ngai eza kobattre tribalisme bafinga Tshisekedi muluba onyata bato lokola bankayasa Félix Tshisekedi mpe bafenge ake muluba onyata bato lokola bankayasa wana langage bakongolais baza koloba ozolanda mais soki baluba muluba oyo aza na parti politique aza président parti politique ezaka Tshisekedi wa mulumba te ezaka Félix te sami badi banga mpe aza muluba aza parti na ye awati baluba soki baza batriba bakelande mpe po aza muluba po baluba balanda ndeko na bango tibala aza muluba asali mpe parti na ye balanda ye balandi tibala te mpo na ni mpo malgré aza muluba mais c'était un aventurier ozolanda mais Félix Tshisekedi à travers incarnation ya Tshisekedi wa mulumba c'est un homme honnête nga moko natala Félix natala ba raisonnement na ye koloba na ye nabi papa oyo aza plus qu'un Congolais. Très bien. Merci beaucoup Cholé. Papa on aza plus qu'un Congolais. Cholé lelo to la muki na kati ya Kinshasa. La mère Menda Fongoli Monoko abi keno kala mingi te azobimisa ba secret ya accord ya FCC cash to ya accord ya Félix Tshisekedi na Joseph Kabila. La mère Mende alobi azobimisa ba secret kala mingi te. Est-ce que bino IDPS bozobanga te bo sambolo na ba secret ne pa bato la muka? Papa ozomona Kabila na répondre na nga Mende na question wana. Kabila sala stratégie nezaki nini? Po ayaki na motema mabaya ko bomba mboka. Mais na osala ni faut tout autour ya Kabila zo bato babala kate babota kate. Lokola Mende. Yo yoka déjà mona Mende. Mende abota kate abala kate. Moya pe azana bolingo ba Congolais ezate. Papa Mende ninga zana soki ata ozosala émission asa na li papa yango na bazwaka te. Makolo bimake mai. Mende makolo bimake mai vimbaka ye. Nazolo belo de chaise vrai Nathalie caméra pour mon elongi nanga bien. Donc Mende tindinga zana abota kate makolo bimake mai. Asana secret moko te akobimisa na président république. Akobimisa Félix Tshisekedi azotanga classe Mende azosala bilanga na côté ya bamboka ya Patrice Emery Lumumba na Sankuru. Mende azosala bilanga. Donc même na vie sociale Mende na Félix Tshisekedi bakokanité. Et Mende abenga Kabila président de la République Félix Tshisekedi aucun jour akoko benga Kabila président de la République. Aucun jour. Tant Mende Kabila azosala nous jusqu'à présent nous contestons pouvoir abaisser Kabila qui a quoi que c'est la présidence de la République démocratique du Congo Tilelo. Et les engagements avec le président de la République et ça avec la personne de Kabila, mais les engagements c'est pour confirmer gouvernement à la conformité de la Constitution de son article 78. Qu'a dit l'article 78 de la Constitution? Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Qui sont majorité au Parlement? C'est FCC. Kabila n'a rien à voir avec Félix Tshisekedi, mais c'est Félix Tshisekedi qui a l'ouki majorité à Monikeza, Nakatani, tout travailler ensemble. Ce n'est pas un problème, c'est que nous sommes d'accord. Mende mamle solo baleza pamba. Abela Kamalia a un problème, toi quoi malade andeke. Mende a quoi malade andeke. Nazolo mama kamba solo. Mende le lo nazobiso Mende. Mutu mususa koloba Mende koloba te. Mutu mususa koloba le atunda koloba te. Mutu mususa koloba mova sakanya koloba te. Mutu mususa koloba shadara koloba te. En commençant de Kabila lui-même. Ozolanda pa fananga. Kabila oyo. Mais moi on voit pas ça la projet qui non il faut ba mekepe ko ningisa Félix na kata assemblée nationale ça va projet moi voyez bien ngote choli. Bon, nazolo ba ke ba tuloko ba mova ba na problème ya réflexion on peut ça mutu. Quel est le rôle de l'Assemblée nationale? C'est défini à l'article 100 de la Constitution. Va définir Moussala Aoyo et Sengele Assemblée nationale à salle. Moussala ni l'Assemblée nationale au salle. Qu'on vote Mibeko. Moussala ni l'Assemblée nationale au salle. Qu'on contrôle le gouvernement. L'entreprise publique. Ozolanda papa nanga. Bon, bagoya ko le bakeba mfuka président ndengeni. Et na mettre en garde quiconque a causé kotanga sous comme président de la République cette fois-ci. En tout cas, vous allez toquer dans le palais du peuple, mais vous allez pas bouka assemblée koufa. Oh, et bon, yo landi réarmement moral secrétaire général PCB sauté. Alors quiconque a une position pour déstabiliser le pouvoir Félix Tshisekedi. Ba position oya koyela on a biso peto koyaka na ba position. Ah bébé bobo opposition.
son c'est évidemment vous avez opposition dans la majorité. Toboy opposition te mais tomoni ke nanga opposition ba meti bazebele. Moïse Katumbi meti. Jean-Pierre Bemba meti. Olivier Kamitat meti. Babimi Sinani sénégalais. Otolanda papa nanga. Yango doko comprendre que la Muka ezaki association ya ba étranger pour na ko détruire la République démocratique du Congo. Mais to sala ndenge nini? Ba vrai opposant Félix Tshisekedi des biso ba combattant IDPS. Bato basala ba statistique ba loba que peuple congolais a plus de 80 millions. Biso bato kam bango mo basali statistique ya ba parti politique. Bercy a bandi ko salango. Bercy a sali statistique a bimisi Félix Tshisekedi l'opposant à l'époque oya koki ko concurrencier candidat ya Joseph Kabila avec 67%. Donc IDPS bisomo a plus de 60 millions sur 80 millions au bas identifié. Donc nous sommes majorité. Parce que nous sommes majorité, article 5 de la Constitution le que la souveraineté appartient au peuple congolais. Donc au sakani na Félix ma na 12h 1 minute to lukinda kuno place aux ala. Bidé ba osalongo déjà parce que no IDPS elali IDPS pa matine kufi IDPS vai ka bavu ya bwa ki ngoto ba na pouvoir ya souté babi ke déjà bolé yango babi ke solo vraiment mo pena ba couloir ya bato FCCP kuna zo ki no beta matolo est-ce que est solo papa Kabila kuta za na pouvoir to beti mantolo te et lelo akangami na kinga kati moya ko matin de changer resate pour azana ba place ko koma na o ko mate neto ke luka maintenant lobela et bon yo la ni message président de la République ba ba diaspora te alobi soki to lingi to kanga Kabila c'est de notre volonté mais si on ne le fait pas nous savons pourquoi on ne le fait pas brutalement ya Mike Mukeba be no Félix ça abanga kanga Kabila eza problème ko banga te Mike Mukeba ina Daniel Safu baza ba fumer du chanvre likamunyo so Mike Mukeba ko lobela bazala ngo sous les effets Amélie Diamba na banda na Daniel Safu et nazo bimana ngomu kiosque vérité des urnes na comprendre loi lobala ça ça nini vérité des urnes Diamba tala batu baloba ngande boye ozolo ba clair makambo za solo papa tolo ba vraiment vérité papa journaliste ozwe longia bembotier zala vraiment ba combattant na pesi ordre muta simba journaliste c'était ça là vraiment bien jouer longia Jean-Pierre Bemba et longia Martin Fayoul il y a Adolphe Mozito jouer longia Félix Otiango atamon sima bango liboso po bato ba mona félicité au tourner au talibo nana oza la président république kaka ne longi pam soli soko tali Jean-Pierre Bemba lobi ça il a réussi la formation militaire soli toke sur la point Jean-Pierre Bemba ya wa Jean-Pierre Bemba mikolo baso ça déjà là-bas comité basa la point de presse je crois bien dans 2 jours baza déterminé ya kufunda bongo mokonza mboka na ba juge ya constitutionnel na kati ya ba juridiction internationale ya justice justement parce que moni que no corruption depuis Félix Aye depuis les enfants Félix Aye que no corruption est sous makasi ya ngola basala que no ba kitsa ba député belé ya opposition pe MLC na kobanga te ba bouger président Félix Aye que ya zape sur la base te alende ayo zongisa bango en complicité na Benoît Lamba président ya cour constitutionnelle Bemba babi ko comité ba saisir ba instance judiciaire ya likolo po te ba megampe ko kitsa président Félix na ba juge ya cour constitutionnelle maloboneo ezanini oyebi so ezana ba infraction ba kangela Bemba na CPI subordination des témoins donc grand corbiteur o Kabila bete vraiment na roboko boy massa zo cheka ngo bima tekela ni Bemba o babenga gombo vrai père comme on était négalé minwana peuple congolais Tshisekedi afani na venir Frésias numéro 633 na commune alimité na quartier résidentiel wana venir Félix Tshisekedi résidence n'est privée na venir Frésias azalaki atana policier te azalaki atana garde mo te azako batela ye Kabila sali de voies et moyens pour ça la Félix mabe a kokité Ozoland mais Jean-Pierre Bemba en 2006 il était qui Igwe Charman avec les militaires de comment Jean-Pierre Bemba tokobanga est un vrai père comme Jean-Pierre Bemba Charman c'est un hôtel sur bassin ya sali pour mon gars vrai père Charman Ozolanda papa nanga mais Kabila tanga zui de soal bikere ke bolu kelanga muto babenga Charman papa ba legisa Jean-Pierre Bemba na boulevard Lumumbo na bakara Monisco et grâce à Dieu si Monisco azalaka tembelelo Bemba kufa poti azoki man ambassade d'Afrique du Sud babengi Tshisekedi wa Mulumba le leader maximum papa au monde de Jean-Pierre Bemba yon ambassade albitika c'était un aventurier akufa ta ya to réseau babomaki tika un aventurier à kota ozolanda papa nanga et aujourd'hui soki Bemba za na bo mo ipoti Tshisekedi abatela yi ozolanda papa nanga deuxième moment ayebisi ba muzito na ba Martin Fayoul là bo yebisa peuple congolais nazoya le ayaka journée le 26 ba le 26 ou le 27 yebisa bango nazoya igwa zoya nazoya na batuza ba despo bakima na Congo Brazzaville na koya na bango kalamingte una wana ndenge solo ba era zaki na Bruxelles tourner la game na makamazo sala mais ayaki pona nini
alobi soulèvement populaire faut abimisa bato wana soulèvement populaire le 30 juin abimisi bango te pona nini et en plus peuple congolais Bemba tiki Martin Fayulu wa papa ba sen bato baza ba aventurer Martin Fayulu comme na marché de la liberté abimi na mutuka na abiba na changu numéro 4 mafanga yo boya to bima numéro 4 mafa wana Martin Fayulu est-ce que Félix Tshisekedi va la politique wana donc abimi vraiment terminer ba combattant que talanga fatinga yo ça c'est quelle bassesse. Ozolanda papa et yoka likamo Martin Fayulu azo réclamer na TV abianga ye Félix Tshisekedi bapina mutuka na toboki wana sabongo Martin Fayulu alela bapina mutuka biso kutoza okansake no peut-être ka songa beti ba gaz OK ka songa lobi mu chef na kobeta gaz te na kobeta arme te ata mutu akufita ata mutu azokite mais Martin Fayulu mo ezalaki makasi etoboli bapina mutuka na ye tala nazolo belo vérité papa na IDPS to kosaka te kende rotuna Martin Fayulu to ba communicateur no ba benga ba mayengele ba epengele soki ba epengle wana kende rotuna bango Martin Fayulu azako ya awa na fuga ya noir jour mo to bafandika na réunion na likoloka na bureau mutu ke kochi to monika ba pina ngo mo sil ya moko sincèrement bimi alobike no fuga Martin Fayulu akala oya kala wana akota ki série azalaki mwana musala Félix et Félix azalaki président rassemblement akocha po azalaki mwana musala zo memela Félix na comprendre pas ba bona ke Fayulu ay le côté ozola amemele saki mwana musala te maintenant azalaki président rassemblement mais Félix Tshisekedi mais bato bazako tinda ba communicateur ne bana misane banani ba Fayulu na bolenga nkoi ozolanda papa nanga nde yango wana Martin Fayulu akoti awa to mona ka fuga mutuka to bandiko lele mafa vie mutuka pinesi la lobi ke bobanga te yanga soki mo ezamba kasi mu pepesila nango e bongo lelo akosela ka songo makamba très bien papa journaliste limbisana na bengi au peuple congolais botala ke Lamuka c'est une organisation une association des escrocs des aventuriers Bemba fani na mama batu pendant soki 30 ans bala été awuti ko balé le 29 juin o eleki donc ti ba botana mama Liliane Bemba sala mariage opposant Félix Abala déjà Fati bien éduqué tala na mutu atika yo yoka déjà que Fati abotana moi ça makango quelque part mais tout na vie à Bemba tout na vie à basala ba nina belé Fati abotaka na mama Denise bana 5 tala ka papa ne mwana mbongo akoli na commune na Gombe ne pas baza ba en commune des évolués so oza mona il est très lokola Martin Fayulu ke zala kinga kati lokola biso ozolanda mais Félix akoli na Gombe commune des évolués akoli na limité commune des évolués mais aboyi ne kindumba aboti kaka na mama Denise maman vraiment ozo mobala malamu anga nzambe azwa lokumu bana 5 mais plus ba photo ya mais Jean-Pierre Bemba fait aussi lisa Jean-Pierre Bemba papa nazo yebisa yo tuna botana bana combien na basi combien mais 8 n'est pas Mobutu Erazaki conseil Mobutu de 90 à 97 Jean-Pierre Bemba amon ata protocole na présidence te ma vrai qui peut de vrai impidique voilà ce qu'on va 90 voilà na ba 90 azalaki conseiller Mobutu de 1990 à 98 azolia alinga mona talaka ba protocole abia bazana IDPS so ko si Jean-Pierre Bemba na kacha siège IDPS mona ba protocole balata abia mais c'est da pouvoir bonani alingi ko mona moi cité ozolanda papa pona ko lobake no peuple congolais bozana bino calme Bemba c'était un aventurier en 2006 à Kosi Kolia Minou vérité des signes Kabila Kokende ils ont allé déjà chèque et les lois il faut tolérer la corruption tout naïe pour nani nazala qui candidat à l'élection en 2018 parce que balongola qui comme on a une subordination des témoins donc en d'autres termes peuple congolais subordination des témoins lingo lobanine muto akenda qui ko corrompre ba témoin pour être le balokuta entre Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba qui est le corrupteur Jean-Pierre Bemba parce que vous ko banga ko dévoiler banga Bemba pour calamité mbanozo na IDPS ba MLC bazo za la gemene zo ya koto na Kinshasa ba ça la force mo ba stabiliser bino ozana gemena IDPS za na kasaite IDPS za na République démocratique du Congo MLC le golo za na gemena etalio okuta na batabandu lokola biso okuta na bakasaye okuta na bakatangi yozo ya yongwaka oya bundisa la République démocratique du Congo suka wapi donc pour le nini soulèvement moko ko sale matin na mboka au coup d'état moko sale matin parce que exposer des motifs ya constitution le bique peuple congolais ye moko akopona ba dirigeant na ye dans l'élection en dehors de l'élection mutu mususu akozwa pouvoir te nde yango wana ozomona Félix azwi na ba élection très bien awa peta mwamba candidat président ya Sénat basi luko bebe kuna a fâché basi luko bo aza menacé à l'ongwane FCC tozo baté FCC na mikolo zo ya zo panzana ndeko shole malobalo ezani ne situ bino IDPS papa journaliste keba na Kabila bachaka base comme si bakabwani te basuka distraction ba distrait bino bokota na buzo bana bango basala bango baza bacha otiko basi lukoebo azale mona musala la azo sala comédie politique bakotiko kabwana te yo mona ba mutaso kabwana zo ba tolinga to kabwana
bati lukoba na kati ya plateforme nyonso FCC bati lukoba zana ba député belé lelo soka a décidé à lobiki na longwe nanga aller ko rejoindre cash a comme majorité na parlement FCC koyi mais tout na ya longwa te pona nini ka ba comédie on na lingi na longwa ba ventire papa bazaje moko bati donc Kabila tiens singala kingo oui bati lukoba kenda na kinga kati asina acte de fidélité que ba koki ko se trahir te oh nyonso zomona tu ba querelle ba comédie politique bazo sala ba ko sa peuple ah bon très bien AAP Martin Fayulu sali si lettre pour na ko bimana crise wana politique président Boyi vous avez montré que l'homme Seigneur bon le bagi bien que non le président Félix il faut pas bon ça la battre bana bango combat mimi opposition mais dernière rotina moninga kende bon l'Assemblée nationale bon vraiment na ranete ba Martin Fayulu bongo un bon ça l'attaque quand même reconnaissant na mo ba lito bozaki na wana rassemblement bon peut-être moi poste mo menga zo singa poto bimana crise président Félix Tshisekedi Sengeli a travaillé na bato baza compétent Martin Fayulu a incompétent ndeni a travaillé na Félix Tshisekedi mutu kwa ici Faden House na Moko o était Samuel apesa ya DG hôtel ya 10 chambres yé Moko yé to Samuel nazo yebisa yo Olanda de classe ça combien de chambres il y a 10 chambres bora 10 chambres incapable à gérer et bon république ezana 26 provinces combien de territoires combien de districts ndebo pesa ya diriger Félix Tshisekedi a travaillé dans Martin Fayulu pour ça Félix Tshisekedi a une opposition forte Martin Fayulu a une opposition à 5 ans après il y a une bénédiction et Félix a président en 2028 pour Félix na ba liro selon révélation nzamba pesinga a kobeta 15 ans 5 ans est-ce que vous violez sous constitution yokana révélation ngana sui nzamba tali boye na révélation ngana sui amoni que Congo enyoka mita mulai seul mutazana makoki ya kotombola Congo kombo na ye Félix Tshisekedi mais sengela tombola ngo combien d'années et sengela tombola ngo 15 ans pona ni 15 ans 5 ans o eza transition pour organiser la république mandat neko bandana 2023 2028 2028 à 2033 wana tiki na ye de faire abimi peut voter de faire pendant 10 ans alternance de faire ça IDPS de faire bien na et bon la lutte de 40 ans tout ça la pouvoir à 5 ans si c'est moi ça sera 80 ans merci beaucoup to komina suka ezala ki bongo émission na Cholet moko ya président parlement debout na kati IDPS pe moko ya bakate na kati IDPS to beti masole belé ya basango to toyoka ya lambe amende ya libi que non azo dévoiler ba secret et puis pe par rapport à MLC neni babi que non il faut ba saisir ben ça c'est international pour ba meka un peu kota la cas ya cour constitutionnel et puis cas ya corruption la kati mboka na biso Cholet au tali caméra au pesimo na ya suka na ba téléspectateurs nyonso ya clubwa.com. Et puis quelques salutations, puis la voiture va soutenir de partout parce que la zone monara c'est qui donne le pouvoir chaud en tout cas qui tout. Merci vraiment Ndonyo Sobolinga Rabiso. Faites confiance au président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Faites confiance aux combattants de l'IDPS. Tout le monde peut être des voleurs, mais les combattants l'IDPS na leader na bango ba chiko yiba mbonga l'état te. To travailler car répondre intérêt à peuple congolais. Et bon à la calme, Nzambe a pondu déjà président naé, candidat naé c'est Félix Tshisekedi. Le mandat du président de la République est de 5 ans. Total à 5 ans, tu as souga Félix à gérer. Na souga ya manande bokotu na biso soki to bongisi ou soit to bebisi. Botika makelele kaka na moi 10 jours à Sali Mikolo. Merci beaucoup président Chirito Mushashino. Ah simba bien. Vraiment mon président respect. Vient nanga Badi Brof, maman Chantal Rogerio, maman nanga Angèle Mpumbu na Virginie, bambote na bino boze belé, Vicky Kalenda. Nayebi bien que vous avez déjà na kati Congo en direct de Bruxelles, Nzambe apambola. Merci beaucoup Cholet, invité là-dessus à Lelo, tout ce pays Makassi. Merci beaucoup à Francis Ouala derrière la caméra. Merci à l'initiateur de cette chaîne de la Nation Toton Bandalom Invisible, les grands boss. Pourquoi pas à Pichu Mangaya, Berger Junior Kabia, à Herman Ampoyo, à Maman Emeline Zemba à Londres, pourquoi pas à Papi Koulingangeli aussi à Londres. Merci beaucoup à vous tous au Bolandarabiso. Vous mais là, vous allez toujours à club.com pour ma caméra qui est sur Kitoko. Bye, à la prochaine.